bakozanga ata 2-3 mois ya kopesa biso mbote toyoka susu mongongo na ye apart na cour ya Mandombe toyoka susu mongongo ya papa wa Beleki Kalegelini. À vous la parole, merci. Komba tata mwandu msantu Mangizi moye Mangizi moye Mangizi moye espoir du monde l'église universelle. Papa oye Papa oye Papa oye espoir du monde, nous sommes Papa Simon Kibangu Yanani na kuma tata mwandu santu na kuma tata mwana pe mwandu santu na yaki na poto lisusu cette fois-ci sur l'invitation de ma professeur à l'université à Lisbonne. En 2008, na yaki na Allemagne sur l'invitation de ma professeur à l'université à Cologne. En 2009, na yaki na Portugal lisusu sur l'invitation de ma professeur à Portugal à Bensingaï. Mais comme en Allemagne, on a 4 jours, dans zone de Kinshasa, en Portugal, on a 3 jours. Et c'est là qui est difficile pour nous, parce que nous avons un souci dans le bino. Si tu as un tigre qui est membre, tu as un crédit, tu as un souci dans le bino, tu as 3 semaines, ils ont vraiment trop chargé. Cette fois ici, je vais pour 3 mois. Il faut toujours qu'on me livre sur l'église de Bangis et l'écriture Mando. Mais avant d'ailleurs, na dauna zu visa na kendeki komona papa na kamba na ebiseni papa ngali papa na mindele oyo bayaki awa babengi nga Yesu na zoke ne potro na yibide papa kuna bandimba ko tuna ngai na boloba ba muni papa alobi na ngai très bien yebisa bandimi na ngai que Mikole Mbani ko pusa biso awa tozali na difficulté makasi parce que na banzangu basikiti d'accueil ezali pendate ebele ya bato babuyawa pona ko loger bango même pona ko lesa bango esika penda ya kosela ba dîner wana ko lesa bango ezali te pona ko yamba bato nyonso misu na ngai eza kotala bango po ndengoma yoka soni te basala makasi po te feto eleka kitoko oyo baboya basala nyonso baya pe bamuta bapesa message na bandimi po ete bandimi bazala sensibiliser makasi po bapesa biso maboko. Eh bien, batata ma maman, bipa nyonso na zango leka message wana nazali kopesa yango. Pona ngai moko nazana ma message mingi te, mais liloba kaka na kokoloba awa yango yo. To va passer la te biso kitoko. Na masolo ndenge na lobaka lisolo na ngai mingi busi olanda ngai awa. Na ba radio, na ba télévision. Papa César a sali ba CD mingi. Liloba na ngai na lobaka toujours et avant la bana musala oyo ba benga ina na kamba. Pamate likambo pesa ina passe en papa te biso likambo ko négliger kamba. Biso batu mwindu to koki ko négliger kamba ta mokete. Pamate
kunande sali na biso ezali ngai lelo soki nazwi mosala oyo ezalaki mpo koko na ngai lelo ndenge papa paster atelemisi biso bankole bomoni na telemi nga naza nkole po tata ya mama na ngai nde moto bakangaki na nkamba ye mpe ntango papa simoki bango aza kotungisa na babelge akendeki na nkamba soki boyokaka bato oyo balwayaki soki bokokanga biso nyonso bokanga biso kaka moto azosala makambo kitoko bolingi okende ye wapi koko na ngai azalaki parmi bato wana bakangaka bango bakendaki na relégation na Ilebo nde na Ilebo chance lokola bamindele bazwaki idi quand même ya bien ke oyo bazali ya kobala basi na bango baya bakompani mibali na bango nde koko ya mwasi alandaki mobali baya kokuta na Kinshasa batie bango na masuwa ti na Ilebo ntango bakomi na Ilebo babelge un matin vers 9h bayi kobenga koko na ngai ya mwasi bayaki 3 mindele po koko na ngai ya mwasi akufaki na 2000 aza koyebisanga toujours lisolo oyo 3 belge bayaki kozwa mobali na ye bake na ye ntango bake kosalisa ye baexamen ya baganglion babi oza na baganglion apres bapesaki etonga ntango bapesi etonga lelo azongi na ndako asengi kiti mbala moko ntango avandika na chaise longa nzoto ekauki akufi nde bayebisaki mwasi yozonga na yo bapesi etike heureusement koko na ngai wana azongaki na zemi ya 3 mois ya mama na ngai donc tata na ngai koko na ngai ya mobali atika kaka mwana moko mama na ngai ntango bazongaki mama ayekobota biso 10 ntango mama ayekobota mayekokola ayekobota biso 10 nga moko mwana mobali ngai mo nazwa kombo ya tata na ye kombo bozoyoka wabelani eza wabelani oyo babeli bapesaka tonga akauki mbala moko ntango azongi après quelques jours avant abota mama baye kopesa ye lettre pardon balobi moto moko aleki na mboka wana katikati balobi topesa mokanda bafokoli mokanda batangi alobi kombo mwana kobota kopesa ye mwana kobota kopesa kombo ya vumi wa nzambi lubanti kula zaidi la crainte de Dieu et le commencement de la sagesse baluki moto atikaki mokanda balandi na nzela bamonaka ye te bango balobaki soki aboti mwana mobali bakopesa kombo ya tata na ye soki aboti mwana mwasi bakopesa kombo ya mama ya tata na ye me lelo baye kopesa kombo wana balobi bopesaka kombo bapesaki na mokanda nde bapesaki kombo wana pa mama na ngai donc lelo soki ngai nazwi likambo oyo naza kotambola lelo na ye na Portugal baprofesseur ya Portugal bayebisi ngai l'année prochaine po bakende kosala conférence ya mandombe na Hollande nakoyala bango na Hollande bakobengisa mosuku nasala conférence na Hollande et puis la même année l'année prochaine peut-être okosala conférence na université ya Yale na États-Unis ndenge bayebisi ngai donc voilà batata bamama nkamba epai makambo eutaka biso bandimi ndenge nga nazoloba lere nyonso bakoko na biso bazalaki na bango na mbongo te me balakisaki bolingo na bango na papa Simon balandaki ye batikaki ye te na pasi wana mpona kopesa papa Simon bimbango makasi bapapa babandi kotonga lingomba papa bamfuma ndongo batunaki bamuta mpe bazalaki na mbongo te me baza koloba kaka mbongo ezali totoka lingomba papa mbongo ezali lingomba etongami biso toyekokuta lingomba etongami lelo oyo papa Simon Kimbangu aza chiani lokola biso toza meme génération na kokolo avandi na kiti alobi totonga nkamba yo kosalisa papa Simon Kimbangu na ndenge nini bakoko basalisaki papa Simon Kimbangu babénéfice biso baoyo lelo toza kozwa bakoko na biso batata na biso pardon basalisi bapapa mpona kotonga lingomba mingi baza komona bana bazwi mapamboli napesaka mingi exemple ya bapapa solo tata na bango amibotaki mpona kozala kaka cuisine ya papa mfuma mbanza na nkamba bato baza koseka ye olokololambela bamindele ofutamaka na yo papa mfuma mbanza ofuta ye te mwasi na ye aza koloma ye alobi ngai kaka papa
mais papa mpoma na kufa na bana nyonso lelo baza na moto. Donc mapamboli batata bamama epai ya nzambe bazwilaka yango na misala na kolakisa bolingo na ntango likambo ya nkamba soki omoniki kosala na yo te olii na yo kokona mbuma te mpona parce que biso tokanisaka soki okoni nzete ke yo kolia bafrui ya nzete wana te nzete soki okoni yango bato bakolia bafrui wana pete parce que nzete koumela po ekoma na ekola pete bato mosusu bato bakoya kolia yango ndenge moko mpe na ndenge tozosala misala boyi bana oyo tozobota nde bato bakoya komona bisengo wana batata bamama message nazalaki na mwana mpona koencourage bino sino na ye mais malheureusement parce que kuna na Portugal bamindenge balingaki te na ya na bondeli bango nalobi na bango fona kende kaka Paris kuna naza na 3 mois bopesa ngai de fils 1 mois natambola nanu nakoma Paris. Mais là-bas, mais c'est nous qui t'avons invité, est-ce que on va te supporter là-bas, tout ça, j'ai des membres là-bas, j'ai des amis là-bas, je serai supporté. Et mais je vois bien les deux. Mais en cas de problème là-bas, il n'y aura pas de problème. Donc, on a eu, on a Yakuta Nabino, il faut na zone sur Portugal, on a continué Moussala, on a après le 24 le 24 novembre. Mais dans l'entretemps, on a profité pour la bande de Belgique. Na bande kwa Allemagne après bon na besoin à Portugal sinon taïza moké samedi ou lundi prochain na ke Belgique on a zalika pour une semaine na to on a visité papa révérend ngabi ngai fona ko samela kaka na c'est ndevi o na ya ko sekela la bino ensemble na likambo yo mustali parce que pesinga c'est ko bito. Je disais ça toujours que c'était ça mon souhait les années comme dans Nzambe tout travail dans mon lingo et vous allez montrer la maturité il y a banquier na sisi boy na forma de mon santo amen. Palioyer. Autant d'exhortation, conseil, encouragement. On est qu'on a biso apesi biso na koma misato boli na koma tata. Mwana Atamodi Moussa.